Bonsoir, 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 bonsoir. Na bisika nyonso tozali mikolo biso nyonso toyebi tozaka na bandako moto azobima te. Tout le monde à la maison, les papas, les mamans, les enfants, la famille, tout le monde à la maison par rapport à la situation tozana on a katamboka. Ils ont vraiment assuré. Tous ont vraiment makambo vraiment na bokebi na mayele na nyonso parce que coronavirus ezali eza vraiment prévenir le sous-auto tiko kufela artiste monene Manu Dibango donc artiste wana azalaki artiste monene mingi na mboka na biso ba africain ba camerounais toyebi biso toyebi Manu aza artiste moko monene papa wana asali makambo ebele ba artiste mingi vraiment na msusu nano bakomi ata na pembeni te donc yango nazo présenter mes condoléances la famille mobimba vraiment ba camerounais famille mobimba artistique donc pardon mes condoléances na famille bon nasenga na bino ba ami na ngai ya Facebook et Instagram partout bozali s'abonner massivement s'abonner na chaîne na bino ya Gozen Cinéma TV na Gozen Cinéma TV batu nyonso tu bana besoin na ngao balinga ba mona ngao balinga ba yeba makambo nyonso nga na salaka donc eza na Gozen Cinéma TV na kati ya YouTube sur beti Gozen Cinéma TV au mona biloko na biso eza na bokoti et puis na bami na nga Instagram ya Snap ya WhatsApp donc Facebook l'anglais tondi déjà donc beaucoup de na susu na beaucoup taka na Gozen Cinéma TV bomona makamnyo surtout elo lenga na beta c'était mingi vraiment pour la biso ba congolais photo e bango biso ba congolais toza toujours na makamisi pe ba idée kaka a maladie coronavirus et outi pardon na Chine eza malade na biso te non attention tozo bossa na ke bambassade ezali na bamboka na biso wana toza bambassade ezali donc bétranger bazoya makambo bebele bazoya maladie wana bazoloba eza soki na mopepe soki na nini mais ate eza mopepe te so eza mopepe seke eza mopepe asali te base nango ezali na baafrike boyebi nde tozovivre salite eza mpe ebele donc il faut vraiment tosala attention eza maladi kaka ya bachinois te eza maladi soki mpe euti mpe bachinois mais ekoti déjà partout ezali totika makambo wana ongai boye onga nasala botete onga na kobima ya maladi na biso te nazobeta sete mingi na biso baafricain toza trop têtu faut totika makambo wana faut toyoka ndenge l'état lobi tosokola maboko tozala na mwa bakisi totia mwa bamasque tozala na ndako tovanda na famille makambo bakotutana makambo banani tozala nango te baba 1 mètre ya kosolola to respecte ngata na tamoko ya moke totala ndenge baprofesseur bazoluka basolution toyeba solution tokozala nango tokozwa lobi après lobi bana nzambe tobondela pe tata nzambe tosenga mawa tose repentir tolela po nyonso to ezomonanaka ezaka basigne ya temps et à la fin bata ya suka ekoki donc tozala vraiment prudent na makambo ebele to respecter vraiment ndenge loi ezopesama mpona kobatela yo moko na baninga na famille na libota donc on a vraiment nayebisa bino eza yango tomibatela to respecter vraiment ndenge l'état alobi oyo akoyoka ayoki oyo aza